Kin Elengi TV yangonde makam. Kin Elengi TV Yannick Wenge yonde makam. Otema malamu ya Congolais babota maranango awa tozali na kati ya résidence ya the right to live Africa botala biloko ebele boye ezokende te po na ofele kasi ekei ezokende te po na bato mosusu kasi ekei po na kosunga ba Congolais oyo bazalaka na kati ya Pretoria botala fufu botala l'huile maki biloko oyo koki kovanda nango olie pe semaine pe mois eleki kitoko oyo wapi. Professeur Jean Boissa na madame Mama Nicole balalaki pongi te kobeta ba porte pona ba Congolais ba vivre kitoko na ba confinement oyo to pe coronavirus oyo koti mokili mobimba. Botala awa zali na préparation bazali ko préparer ko kende kolongwa province ya Johannesburg pe ko kita ko luka ba Congolais o bazala na Pretoria ya kotala bango nde bazali ko vivre po ba pesa bango biloko ya kolia esalamaki ndenge nini boka na reportage oyo. Si on coupe ça, maman, moi, et l'autre, on est na likambo ko li monde entier na COVID-19 pour se penser maman tout ça mon coupe ba kondi ya de right to live Africa professeur Jean Boissa la question de bonne santé la maman la moza live j'espère mais bon ça va très bien merci beaucoup mais tout le monde biloko belé na sima awa biloko belé oto yawa yo ko pesa bana kasina yo ko pesa bana tata mwasi bazawa to pe yo ko pesa bana ba oncle to pe ba basi ya ba oncle bazawa to ko sunga ka communauté congolaise. Bon, na sepeli mingi lolengo lobi ke te kopesa bana kasi te kopesa ba koko na banani parce que en tant que africain na nous na kati ya village so koti na kati ya village nyonso azali ndeko na ngai donc ce ko lobi congolais auta na wapi na Mbujimai auta na Guadolite auta na Mbanzangungu auta na Kikwete azali ndeko na ngai na lolenge tokutani na mboka mopaya boye tozali lisusu na ekolo te tozali lisusu na mboka te donc esika tokutameli esengeli tosunga na biso na biso évidemment COVID-19 oyo eyekolakisa ke biso nyonso tozali moko donc tina ya kosala ete okabola batu ezali te alors tango toyokaki ke bandeko na Pretoria basengaki bazali na besoin ya lisungi tomonaki ke lokola tosali na kati ya Johannesburg to répéter même action pe awa na kati ya Pretoria nde tosololaki na bandeko o bazalaka na Pretoria mingi ndeko Godfrey Badibanga na ndeko Yves tolobi na bango soki bakoki koorganiser ba mama oyo bazali na mabota bana mibale misatu ok depuis COVID-19 et pendant donc le mois de mars bakoki ko salate pour na mesure politique to sunga to kabola parce que il faut tous à la paix na limemia pona mutu nyonso ndetoye donc ezalité o toponi ono azali mwana nkasi o azali koko o azali noko azali mamale kinoto pona raté. Merci beaucoup prof tomoni ba action au de right to live Africa et sali aux ali bosote za sur 7e fois sur 8e fois déjà est-ce que question na retourna est-ce que makamu oyo zo sala oyo communauté congolaise topé congolais moko place chayo maboko avant to comme na gouvernement communauté congolaise topé congolais moko za mo misolo a chayo pe maboko pour ba acte oyo sa pa congolais. Bon, mingi na koloba ete bato basungi mingi ezali ba sud-africain. Congolais bon, moko na congolais akotia 500 reine naye en tout cas bazali misatu na kotanga bango ba kombote na ngunga et soki na tuni bango ba ngina tanga ba kombo na bango na kotanga bango. Mais nazui ba congolais misatu o ba pesa ba 500 reine na bango mingi pona ko salisa pona transport
pour tomema biloko awa na Pretoria. La prof bongo gouvernement na biso to pe na niveau ya ambassade na biso quand même basungi yo par rapport ba acte ozo sala sala oyo to outi ko sala déjà gouvernement na biso to pe ambassade na biso sungi yo. Bon, na évité, dernière fois na kutana na ambassadeur eza na moi ce qui nini année passée, donc na évité ce qui basungara nani. Moi si nanga okomona ye kala mingi te awa, la fois passée congolais moko akufaka na Johannesburg babomaka ye. Na meli na zalaka. Oui, bas asalaka situ nantina ete azwa tamwa lisungi poto ye bakokunda ndeko wana tokunda kie the right to live Africa. Akunda kie na makoki na ye po ezalaki ya liboso te oyebi bato bazalaki ba victime ya xénophobie na Zirest na Nord-Ouest the right to live Africa na 2018 akenda ya longoli bango atie bango na ndako na Soweto totie bango na Yoville tino bavoyageaka na Congo o bazali esika oyo babengaka na Swahili mwasi na nganda solo na bango kana salaka interpréter na yebi Swahili te donc the right to live Africa atikala kozwa lisungi na gouvernement ya Congo te atikala pe kozwa lisungi na ambassade ya Congo te donc ambassadeur azana monsieur Ben Koko azali koyokanga ce qui a sunganga na lolenge moko atombola to aloba pe ngana kopesa ye ya noyebi ne to solola. Merci beaucoup professeur Jean Boissois. Déjà na banda ko tuna question tozaka na Covid-19 oyo tomoni avant le Covid tomonaki ba action au salaki mais tomoni na temps ya coronavirus oyo the right to live Africa ezo sunga ba mama na ba fufu ba loso ba biloko tu akolia et après ce qui coronavirus esili the right to live faut continuer toujours ko sunga mama to ekokena ba ndenge mo. Bon, the right to live existe lelo te to beti masolo na mwa mingi. Na tansi ya yambotan to pesaki biloko na kati ya Yoville ndeko nanga John Image azawa na Jano Kabuya très kitoko. Ouais quoi. Donc tant to pesi biloko mo boulot et bima ki amon na te bango quarantaine. Les système à quarantaine mikolo. Ba yo Yoville na quarantaine. Yoville na tchon na quarantaine ko. Pourquoi fait pas congolais ba une belé? Oui mais ceux qui désordre les alliés discipline les athées au sanine. Moi, suspension. Oui, mais la pédagogie tolobi, que ceux qui m'ont nazali ko salamabe, il faut qu'on fiat couler. Et c'est une occasion. Ceux qui ambassadeurs à Zambie, ceux qui bateau bazana ba moyen, baza ko yoka biso oyo, baya ko rejoindre biso. On a deux pour assister Ok, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les temps tout de suite, tous appelés moi Bandeko Bazara, on a Pretoria parce que bisous de Utino Djibou, tous appelés Bandeko Bazara, on a Pretoria, Maramozo, qui est néné, bazo vivre, néné, peu, action ya boye, bazo, monango, néné. Moi, il va baptiser ses amis. Et moi, il va baptiser que right to live Africa, Isali. La porte des alliés grandement ouverte. Babaya, Batu bonne foi, Batu Bamoni qui bazana ba moyen, Baya pour s'associer na biso. Sous ceux qui pour moni moyen pour atteindre biso, exacté, ba numéro na biso et pour le canal bas de l'écran. Bazana facilité pour contacter biso ko yazali na moi sukali yazali na moi mwa yazali na moi lipa abenga biso to koyeba na bango en plus to koyeba ko kabola na communauté na biso mobimbo bazali na Afrique du Sud kala to uti na Djobu kala mingi te to kokende Cape kala mingi te to kokende na Port Elizabeth par kala mingi te to kokende na ba Daben donc ezaka ka pona ko aider communauté congolaise na Afrique du Sud. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Na makasi ya John Image, na makasi ya Kinelani TV, Congo France, où tous allez équipe mobimba, tout la qui quand même au makamu, ndenge ezo salama awa. L'état tout tika ndona biso tout appelé moi bandeko to rada jobu, to rada pardon, tout appelé bandeko o basalara awa na poto. Maman lisungi eloko maman lisungi mpona nini parce que tokendaki kaka mbala moko tomoni bato kaka mais siko awa na minute nous sommes dans la capitale sud-africaine toye
pretoria nana ye nazalaki na volant nazokumba biloko donc tellement poids eleki nazokumba. Pourquoi je fais ça? Mpona sala mpona bima nani eza kaka motema tozopesa bolingo parce que na période ya Covid c'est la crise qui a créé cette opportunité mpona kopesa bolingo libanda wana nazoganye nini. Moi je suis là naza na assignment ebele batepe ebele nanga j'ai fait l'université, je continue à faire mon université. Alors nazo tala nasali bata na ngai na ye kaka mpona pesa bolingo wana na bato mosusu tozalaki nayo na Soweto. Tozalaki nayo na Soweto omonaki envoyé ya maire de la ville ya Johannesburg eloko alobaki donation. What is donation? Donation eza kopesa bolingo, kopesa eloko oyo ya moke tokabola. Parce que je ne dirais pas que bato nyonso batelemi motu moko te atikala komona ngai bato nyonso bayeawa mama nyonso bazala motu moko ayebinga te. Personnellement mama moko akotombola loboko na ye alobi je te connais de quelque part. Non, mais pourquoi nakosala ndenge? Pourquoi je dois prendre risque ya kolongwa jobu mpona kumba naya na biloko? Merci beaucoup maman. Nazota mingi te naza support molobeli ya bandeko bakongolais oyo baza na jobu oyo baza na Yoville oyo baza partout. Mpona ka ya Yoville nayoki botie yango na quarantaine. Bandeko bakongolais baza kuna mosusu bakosufri bakokata mwa fufu ya kolesa bana. Tomonaki désordre ndenge elekai kuta kokenda kotika biloko désordre ti mosusu abukani lokolo baporte mosusu ekwei ezalaki mwa somo. Yo tanke mama aza na bana olobi nini bazalaka na quarantaine bongo to eza na mokolo oyo bokotia mpona kokende kuna kosunga quarantaine? En tout cas quarantaine oui, Covid il faut ezala parce que tokendaki na barokipe tokendaki na Djibouti tokendaki na Besvale tokendaki na Kensington, on était à Soweto, on était à Berea, on était Orange Grove tozalaki wana ya koenge ozalaki na Orange Grove omonaki ordre oyo ezalaki na Orange Grove par rapport na oyo ya Yoville. Tout le temps que nous sommes à Yoville, quand nous sommes à Yoville, c'est toujours basoli mutu aligné à 4 fois. Et ça, période ya Covid, ata yo moko soko kindaka na shop, okosomba biloko, bapesi yo loso, bapesi yo nani, bapesi yo sucre, bapesi yo nini, biloko ya kosala nango ata 2 semaines. Mais tu veux rentrer en 3 jours au Kenya, ata même soki kaka na lisuni na yo moko soki na mbongo na yo, tu peux aller au shop 3 jours, au salle provision, après 3 jours, il faut faire du sous. Mais qu'est-ce qui se passe à Yoville? Les mêmes gens qui ont déjà appris, bazo ya kocha des ordres pour baninga mususu, bazo ate. Liste ezali, to sali to lobi, oyo to si to mais ozomona alingi azonga ote nga tour na nga wana bamaki ezalaki te nalingi na ya kozwa oyo ya tour ya bamaki te biloko ezoya ndenge ezoya pretoria biloko tozwi ya pretoria eza biloko tokabolaki na jobur soki otali babiloko ya pretoria mafuta ya jobur ezalaki ya moke ya pretoria eye 2 litres. Mais na jobur depuis tobandi tokaboli 2 litres ya mafuta te mais tozokabola biloko ekeseni na jobur tokabolaki maki na pretoria toza na maki. Alors ekeseni ezalaka baqualité ya bafufu ekeseni donc soki eye eza ndenge tozeli yango ndenge tozopesa mais na Yoville okomona biso towana tozwaki te il faut toya kozwa. Le même personne vont prendre pour faire des provisions baninga mosusu oyo bazozwa te basala nini parce que j'ai fait alors ntango namonaki ke il y avait des gens qui sont restés que toyedaki bango te je vis de femmes enceintes. J'ai fait de porte à porte. J'ai fait les porte à porte. J'ai vu une femme que je ne connais pas, ni de loin ni de près. Je suis partie chez elle à la maison. On appelle ça parce que qu'est-ce que je voulais faire? Parce que alors on était escorté par la police. Alors nde yango balobi bopesika baside africain na tour na bango bokei na bino donc baza na miye baza na kamba. On n'a pas le temps, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps ya kobanda kolanda bilobela parce que eloko tango elongo yo soki eye na Johannesburg oyo bandeko na biso te baza bandeko na biso bakongolais oyo bandeko nga naza na kantine na nga awa te naza na leki na nga na bandeko na biso bazwi kaka. Alors
Et ça dit, ce qui est outil, et qui est na Pretoria, toujours nos frères vont bénéficier. C'est ce qui est essentiel. Merci beaucoup, maman Nicole Torozo. Merci en tout cas. Nasepeli nazomona ndenge bafuma ya bazoya malembe en tout cas ça fait du bien. En tout cas merci. Ma mère est plutôt différente, toujours la différence. Ma mère est plutôt ndenge bazoya na ma mère est une différence c'est ça. Pour nous ça doit pas problème. Différence le monde des amis. Pretoria dans la capitale sud-africaine. Alors, maman, il y a Pretoria Baza organisé. Ce que je vois, il y a nous a commis si combo. Yo commis si combo yomo. Mais tant il faut oya kozwa biloko, oyonde o commis si combo. Ozolinga komé ma camarade, faut boya kosala maison. Ozomé peut-être ozo qui découvre biloko. Oya ça qui camarade na yo ke. Commis ça ke combo. Comme ça boya kozwa ensemble. Non, oya ça qui. Mais ozo préférer tant ko komi koya kozwa biloko comme komé ma bande mais balé ça qui toujours qui découvre. Est-ce que vous savez ça bien fait. Aussi place il y a besoin de biloko. Il y a des camarades qui non. Commissaire, comme ok, merci beaucoup, maman Nicole, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous rejoignons maman Nicole temps et belé parce qu'elle a un moussala. Et belé, il y a ça awa, maman Bazali, c'est-à-dire organisation surtout vraiment. Awa, la mouni bazo respecter distance sociale, voilà vraiment bon. Merci beaucoup, tout le monde. Ma image dengue moussala, les salama et on se retrouve tout juste. Asenga bolimbisia nantina ete fallait mituka to na mutuka mnene mais bandeko ndenge bazali bazo charger mbongo ebele ya tobi peke to aka to sala 2 tours alors bakena ozwa biloko etikali. Il est vrai que tokokai topesa bino mais soki topesa eza wa topesi ndamu donc biloko so eyende tobandi donc bolimbisia mingi na ndenge bozo patienter mais eloko na kosenga na bino ya motuya ezali social distancing. Donc parce que ce que social distancing ezate toza ko enfreindre mibeko ya mboka eye. Donc eloko na kosenga mingi ne bofandi wana eza pena malamu te parce que ne tofandi bo mutu akozala kuna akangi photo atindi donc tokomi na problème. Ba place eza na ngande na zabu na konsore na ngata na fan na se sa pelote. Voilà. C'est simple. Maman, Boni. Bien, papa. Napesi kaka merci na ndenge basungi biso po tozalaki na nzala lokuta mabe nazalaki na nzala lokola nazwi boye nasepeli mingi nakomisi nzambe oyo apesi motema malamu na bino oke bosunga biso. Merci beaucoup, maman. tola pambola bino vraiment na geste oyo bosali tokaneli kozwa yango te na motema malamu
nzambe asunga bino po bokanisa biso lisusu lockdown oyo tokoka na kovivre na bandako na bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La bino makasi en tout cas na soutien tosepeli mingi et continuer bongo pour la communauté congolaise en tout cas tosepeli. Toza na Pretoria. Ok, merci beaucoup. Merci. Toza wapi? Comment on a toza wapi? Kosala discours tout partout. Nazalaki préparé. Ok. Comment on a toza wapi? Papa, bakesho bele bouye, kombo maman patience. Basongi biso bonga na yebeza na compte ya parti na biso IDPS. Vous avez the right to leave Africa. Vous avez the place to leave Africa. Ah ok, merci beaucoup. Pour la niache, merci. Ok, merci beaucoup. Vous avez problème mon enfant. Kanga. Moto sepe na ndeko singi biso. Parce que tu konyo comme le codi ezate donc nzamba pambola association o to sepe na makasi. Ok, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Boni kombo nani? Comment Maman Stéphanie? Maman Stéphanie moi liloba na ndenge ezima biloko. Ma sepeli na ba papa ba sungi biso par rapport à ba condition de ba nzamba pambola ba. Ok, merci beaucoup. Maman Mbote. Kombo nani maman? Angélique Ojababa. Maman Angélique. Moi liloba na ndenge moi biloko yoza. Asepeli makasi. Organisation na bino eza kitoko makasi. Yokani boende ezalaka yo moto bakozala bambongo mosolo za prêtre kasi eloko ya boende bayebaka bato ya mbongo na ntango ya mpasi bayebaka nde moninga malamu bayebaka moto ya mbongo babiaka o ngai docteur bayebaka bango likambo ya boye bosunga des right